Morning. It's Nela NG officiel. If you are new here, subscribe, like, share my video to do not miss anything. Bonjour, c'est Nela NG officiel. Si tu es nouveau ici, abonnez-vous, commentez, likez et partagez ma vidéo pour ne rien manquer. PM, Praise Mode, our sponsor officiel, notre sponsor officiel qui est bientôt là dans toutes nos émissions. Elle sera là dans toutes nos émissions. Elle sera là comme notre sponsor officiel. Mais nous signalons que la porte, elle est grandement ouverte pour tous ceux-là qui veulent que leurs produits passent par notre chaîne. La porte, elle est grandement ouverte. So, je suis revenue avec une nouvelle histoire, une triste histoire. I couldn't even close my eyes to sleep. I didn't sleep well today. Je n'ai pas pu fermer mon œil aujourd'hui. Je n'ai pas bien dormi. C'est une histoire très triste et c'est une histoire vraie. C'est récent et c'est passé à Joburg. Avant de commencer l'histoire, moi je suis toujours contre le divorce. Je n'ai jamais été pour le divorce en tout cas. Je n'ai jamais été pour le divorce. Avant de commencer mon histoire, en tout cas, j'ai pris aux parents d'avoir le temps de parler avec leurs enfants. Même si vous êtes divorcé et que si papa ou maman, l'un de vous est resté avec les enfants, il faut avoir le temps de parler avec vos enfants. C'est très important. Je vous ramène à Joburg, à Johannesburg. Je vous ramène là-bas. Il y a une histoire qui s'est passée là-bas dans notre communauté, la communauté congolaise. Pas plus tard que hier, dans ma vidéo, j'avais essayé d'expliquer comment est-ce que nous, le noir, Tozamité, Mamabe, nous avons un très mauvais cœur. J'avais expliqué ça, mais dans un certain contexte. C'était dans le contexte de soutenir les business des autres personnes. Mais j'ai compris que ce n'est pas seulement dans le business, c'est partout. Vous pouvez aussi protéger l'enfant d'une autre personne comme si c'était votre propre enfant. Biso na Afrique, tolobaka ke papa ya muninga za papa na yo, mama ya muninga za mama na yo. Eza pe lolenge moko, mwana ya muninga za pe lokola mwana na yo. Mwana muninga za pe lokola mwana, naza na kanda, naza na mawa, nazo kadon na hebite. Na yebite, sentiment nanga na yebite, elle est mélancolique, donc c'est mélangé en fait. Je suis très en colère, je suis vraiment très je ne sais pas comment m'exprimer. Comprenez vraiment que nous sommes dehors, ne me tenez pas rigueur puisqu'il y a des bruits. Vous pouvez pas nzambe, vous pouvez pas moi yabiso, vous pouvez pas moi yabiso, vous pouvez pas moi nzambe. Donc ne me tenez pas rigueur pour le son. PM, Botenao, Praise Mode, bonjour. Tokbandi Lisolo na biso, nous sommes à Johannesburg. Je rappelle ici, ils sont dans le quartier Moussousou ezali awa, l'état nde mutatonga ndaku. L'état tonga rabandaku, apesi yango na population na ye, population eza na mwa vie moko ya se, comme ça bazui, bafuta bambongo malembe, ça peut faire 20 ans. Bambo moi futara ya dans tout cas cause à la peut-être na valeur à $20 bafuta yango chaque mois et bandaku wana lokola bana mboka o balinga kofa na ba location bandaka manzanza bazwara bandaku wana bapesi yango biso bétranger nde tofutela yango, mais ce n'est pas aussi cher par rapport ya bandaku oyo mundela tongi neti ba bâtiment non eza penza cher te lokola wana, mais eza quand même bien. Et banda kwana bato ebele bafutela yango eza biso bétranger. Ezalaka na ba clôture te, ezalaka nango na ba clôture te, ezalaka nango pe na ba sécurité makasi te lokola o ba misusu basalaka ba immeuble ba complexe no, ezalaka nango kaka moi 2 chambres salon batiki mo espace, moi 2 chambres salon batiki espace, 2 chambres salon batiki espace, bakabola yango mingi na ba fleurs et tout. Il y avait un couple qui logeait côte à côte. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis là avec mon mari. Il y a une autre maison, il y a une autre famille là-bas qui, de comment quoi, moi si, afin d'agana de connaître mon sous moi si, ça le la base d'une pour 2 chambres salon, de comment balé bafanda wana yaya na leki.
ya aza na bana mibale leki pa aza na bana mibale nga mpe nazali awa naza mpe na mobali na nga naza mpe na bana na nga mibale ya mobali na ya mwasi. Mais moi je remarquais que mon mari c'est un irresponsable, il ne prenait pas bien soin de moi et de mes enfants. J'ai réussi à convaincre mon mari. Je lui ai dit non, je vais rentrer au pays, ça fait longtemps puisque Ede na bango azalaki na 12 ans, second né na bango azalaki na 2 ans. Alors depuis toyewa en tout cas tozui vraiment ba ane belé natali ba parenté soko lukelanga quelque chose nazonga kongo na kendo tala ba parents. Or la femme avait une autre intention, azalaki na ba intention mususu azonga na mais akokola mbete ke na boyo. Akokola mbete ke moi et toi c'est fini. Non, il a trouvé les raisons. Elle ne pouvait pas prendre tous les 2 enfants avec elle. Parce qu'elle n'a qu'à rêver. Comment est-ce que toi tu vas aller seulement voir le parent et puis elle a pris seulement la dernière. Parce que la dernière c'était une fille, l'aîné c'était un garçon. Akei nae Congo. Ekenda mutwe. Bobali pa azeli. Ah. Azu nae. Ah oui bon, le cas moi si pas kena boy nae kozonga, je vais rester seule. Je vais rester seule en tout cas. Et kosala ke azokoka vraiment sous pour fouta ndako yango te na ebité qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie aye kozwa na ba voisin na bango il y avait 2 sœurs sœur moko aye kofanda na ndako na ye déjà lokola azui contrat wana et comme aye fille wana a comme si ko kolonda wana lokola locataire na ye. Je signale ici qu'il y a 2 personnes qui louent ma chambre. Et ça se passe même en Europe. Et c'est partout. Aux kaka room, aux foute là, nanda kwa mutu mususu. Par exemple, la tutu azaraza nanda kwa 3 chambres. Mazara ye mona mwasi nae. Et ça 2 chambres, ça libre. Atie ba célibataire na ba chambre na mususu. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, il a cédé son contrat à l'une des mamans d'un côté. Et puis il a commis colocataire. Il y a bango siko. Et de l'autre côté, le locataire, la chambre, la soeur mi balé wana, bazape ba komi ba voisin, ba komi ba komi na ba contrat à part entière. Et papa wana aza irresponsable moko ya degré moko yo sakanate. Donc soka bimi na tongo po kende musala. Aozonga retard et puis ozonga na do asia milangwe na yedo alangwe azongi kakalali. Et je signale encore une autre chose na ba quartier wana ezala mingi na ba tag shop ezalokola na Congo tobe yango lokola ba petite boutique na lingala pe tobe yango ni gablo. Sauf que ezala un peu moins minene puisque tout ça na ba mall. Dans la mall, ba supermarché aussi dans la mall bien encadré là, mais ils rappellent na ba tech shop les appels minés les ba teka nyonso fufu miliki ba teka vraiment biloko ebele. Et la plupart de ces tech shop wana ezara mingi ya ba pakistanais. Ezara mingi ya ba pakistanais bato baza en Afrique du Sud ba ebi ki ezara mingi ya ba pakistanais. Et comme ce papa là est irresponsable, na moi jeune garçon na yaki okokisa 13 ans, donc ça faisait une année depuis que la maman était partie, les avait quittés. Quand il revient de l'école, aller en attaque shop on a kenda kosoma ba fries, donc ba chips, ba frites, voilà, ba frites, na moi soso, to moi poisson, aller nae, alali tina poko de la papa nae ivre qu'il est, ba lali ka bon na tongo pe moi na donc a comment vivre ne ka ye moko. Papa zala nae te, azaka ye moko, na kolonda kuana na bana na mbale. Donc pour les papas, ils pensaient que son enfant était en sécurité. Je n'ai pas pu dormir. Partagez cette vidéo partout. Partagez cette vidéo pour interpeller les parents. Vous pouvez vous séparer, mais pensez à vos enfants quand même. Je suis très révoltée. Cette histoire m'a beaucoup révoltée. Je n'ai pas pu dormir la nuit à cause de cette histoire. Je suis très en colère. Je suis révoltée. Il faut assumer nos choix. Il faut savoir s'assumer. Quand tu fais un choix d'un mari ou d'une femme, assume ton choix pour protéger tes enfants. Le monde ici est très méchant. La fois passée, j'avais expliqué. Ceux qui m'ikolo na mikolo ba osta na mabe. Et zangi na ngote pe mukolo pasa la pe moi na muke mabe. Et ko sala ke tellement moi na kendara na shop wana ya pakistanais mingi. Pakistanais wana nzoka azalaki na ye pédophile.
pédophile mais sikoyo ya bana mibali do ya lingaka ne bana mibali mais ya bana mikie. Lisolo a somo boye, lisolo a somo. Si vous remarquez aujourd'hui, je suis un peu chaude. Ça m'a fait très mal. Je suis vraiment chaude. Je n'ai jamais été comme ça, mais je suis vraiment chaude. Abandi kolikaye. Mwana ayebi ke nazana maman nanda. En tout cas, ne me tenez pas rigueur, nous sommes à l'extérieur, hein. Ne me tenez pas rigueur, m'pe panzambe angate. M'pe panzambe. Et puis nous sommes les matins et tout bamisala activité bandi déjà bon c'est pour la vient vraiment de très loin mais comme ça na ibanda iso sala mama kini. Ake kolobela mama ya ndaku wana mama tala pakistanais wana makamba lobeli nga lobi na koma mwasi na ye. Ndeni nga za mobali na ko koma mwasi ya mutu mususu. Mama wana ake komona pakistanais. Soki pele kana kindeli na pakistanais nazo souligner loko moko elingi loba te ke soko za na mbongo te ndefo za la malhonnête. Non, puisqu'il y a des gens qui sont pauvres mais qui sont honnêtes, qui vivent droitement. Ils sont honnêtes. Hein? Là on a la communauté congolaise, les Congolais, tozami te mamabe à cause de passe pour na libumuna onzala na yo et c'est comme ça que nos dirigeants aussi font. À cause ya ba mabumu na bango, ba intérêt na bango, ils sacrifient tout un peuple. Et c'est comme ça que cette maman l'avait fait. Je ne sais pas quelles étaient les clauses. Quelles étaient les clauses ya yena mu pakistanais wana. Kwa quelqu'un au gang na pakistanais wana, azongi boye, abendi mwana wana ya mobala lobi yaka. Omoni yo papa no azalaka te. Okenda kosomba biloko kaka kuna. Soko komi mwasi na ye, moni boutique wana nyonso. Et ozala ya yo ngai na tour nanga no bandolamba fufu biloko bandolia epa nanga mama popesa mwana fufu il faut tekaye mama biloko olie eza nini. La nourriture c'est quoi? Donc pour donner de la nourriture à un enfant il faut que tu fasses un deal avec son corps. Oteka mwana muninga à moins que bio mama no botité. Nous sommes très méchants. Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme est tortueux, mes frères et sœurs, le cœur de l'homme est tortueux. C'est au moins une minute, na monde à l'élo. Oko tika moi na ote ataza mobile ataza mwasi, oko tika n'importe où. Nakala tozaki asale moi mobile, yé pas à moi mobile. Mais aujourd'hui là dans les ndenge mokila mo ezo kendele. On a même peur de laisser nos garçons, nos enfants mâles avec d'autres garçons, puisque dans le monde dans le comme mibal on doit mibal parce que comme on doit basi monde de baby monde de terre ko beba et elle a réussi à convaincre l'enfant. Là c'est l'une des sœurs, elle a réussi à convaincre l'enfant et la femme est partie là-bas. Il a été déchasté na pakistanais wana nasima bien motema nasima mwana kangi motema mama na ye na Kishasa kuna yo weli ba intérêt na mobali responsable papa milangwa mwana tikali mutu atekeli bino mwana likola libumu na ye pona ba intérêt personnel na ye mokileza ya kobeba soki mutu olia mutu penda ateke na kindoki et bon na bo moto be poali ya fufu. Donc ça s'est fait aussi. Et ça donc les histoires moko et ça les mes vrai et l'équipe kaka na ba Noël na ba fête ça. Na ba Noël na ba fête et l'équipe. Après les garçons bah ça ba voisin te yana l'équipe propre. Tango l'équipe bon et ça la qui passe ndenge papa wana bimi Pakistan wana bimi na na sima aye ko betela ndeko mususu. Alobitala ya mama nani na utanga nanga kombo te pepe singa de pesa kana na boya ta ko fondele bango ba kombo tout ça bango ka ndengwana apesa yenge papa pakistanais bo abimi nanga ye la fille ndeko wana mususu ake ko mona ndeko na ye eza kopiti eza kopesa lelo kote papa ne pas alaka te biso kuna to bandozo biloko fele oponga pe na bomba secret ngape fona kota na cop wana ye pa hoti na cop pakistanais wana so ake osomba ba stock na ye akoela mama wana les deux sœurs wana akoela bango biloko ebele na sima ya mwana après bango tour na bango ezaka soki balambi fufu nde bapesi ye. Donc akomi marchandise na bango s'il vous plaît akomi marchandise na bango baolia na sima na ye nayebi te fufu ezala combien
Ici, sac, il y a semoule, il y a 10 kilos. Si on a côté en francs congolais, ça va 8000 francs. Il n'a même pas 5 dollars, bah 8000 francs. Si on a 8000 francs, nas combien on a eu teki moi na muninga. Mokili amabe. Le monde est très méchant. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Cette vidéo vraiment doit atteindre effet Kende Musika. Partagez la vidéo, partagez-les. Les parents doivent comprendre, malgré les problèmes, ils doivent trouver des solutions pour protéger des enfants. Ata bosala ka bozana poto ailleurs pour ba système et ça les mingi ka libanda ke botika moi na bine pas camarade botika ka boy papa et maman arrangez vos horaires ça ka ba divorcer tende bana ba ko beba et ça peut même t'attends marié yo sala ka ya sala ka bokenda ko tika moi na bino na mutu moko bozwa aza par exemple relatif na bino camarade na bino bokenda ko tikele mwana ye abimarane na bana mikeza la base za la mibali komika ndenge mo mokilise bebi nango donc bon sala ka borero ezake mutu moko atikali na bana mutu moko ake musala pombo nga boluka eza popeka bana wana ndeko ne pas koti na cop Pakistanais wana bimarana mwana wana 2 fois ou 3 fois na journée et souvent plus grave encore les mamans là ne bazwaka mwana lelo kepa mobali na yo te bake rotika ye mwana fandaka esu na kiti tende na fandi boya afandaka esu te akomaka kolala na école ba remarquer mwana zolala mingi mwana zaki ko s'appliquer bien application mwana ekiti pas comme comité na mais qu'est-ce qui se passe na ba fête kaka pas plus tard que na décembre Pakistanais wana ba 2 sœurs bazaki na bana bango mibale moko azaki na mibali moko mibali mwasi asombeli bango bilamba Noël paquet bilamba Noël na éviter ceux qui les garçons avaient bénéficié de quoi parce qu'il y a des marchandises équipé bango bien maman soko za célibataire obo tout ça la bana na yo elingi lo baté que il faut za la malhonnête mais ça peut na ba maman msusu pas ça peut veuve ça arrive aussi azal un peu veuve mais a beaucoup li peut ba ne peut bien dans une bonne éducation mais ba que nyos tout ça là na sawa et futa maka et a bas prix donc futa ngona lola te garçon en attend classe ezongi rentrer akoki souste azo akomi ko bima makila na sima asala ka sous sel bien te akomaka ko sala ba diarrhée aso ko ka sous te abombi betela ki mukola kase mukola protéger. Et je souligne encore une autre chose, les parents ayez l'habitude de parler avec vos enfants, quel que soit vos a occupés dans ndenge nini. Bogangela bana te. Papa onanga na condamné po. Akokoza la pe papa moko aza occupé mais akipa moi na ya mobile malgré que maman na yake. Na lobby te ki ba parents nyonso baza divorcé baza ba irresponsable te. Parce que ça na ba parents musu aza divorcé aza pe na bana mais akolisa bana on dirait ka baza ki bango mbalenda kumoko. Mais papa wana milango soki pe nini milango azonganda kukareta akuta mwana ya salali do ayebi na epoistwa mwana te ayebi kake mwana liaka mwana akiko betela camarade na ya mobali asa na 14 ans mwana abetela ke yango ndenge nini saka ki auti classe boye azongi ndako en tout cas ne me tenez pas rigueur nous sommes à l'extérieur pepa nzambe maman wana tout ayebisi ok pas mobali na ote kendeti l'enfant est sorti et il en avait marre quand il est sorti il n'est plus parti chez les Pakistanais il s'est a changé nzela akiko luka camarade na wana ayebisi ende na zabwe na okufa kama na bi okufa ndeni nga na zana mama tel na mama te batekanga bateka ndenge nini ngai na tozalaka tomona na bateka ndenge nini te taleleki boye mwana wana azwi trouble oyo ya 14 ans wana elekeli ye abi te fo nayebisa mama na ngai ntango bakepi balobela mama na ye azalaki te elokwa basi bawumelaki les garçons et rentré à la maison bango bakanisi kaka lokola awuti epa pakistanais wana. Après quelques instants, quand la maman est revenue, la maman des garçons là, l'autre enfant était parti rencontrer l'histoire.
ayoki lisolo ane epesi ekanda moko ya osakana te. Je rappelle que cette histoire eleki na communauté congolaise nayebi mpo ani naobeta sete nayebi mpo ani naobeta sete wana. Et puis mama wana atomboki bamama responsable nde bango wana atomboki makasi ta nde moko osakana te ayeli sikoyo mama wana kolo ndako abeti porte alobaki expressement te ke ayeli abi naoluka tel naoluka mwana wana naboyi kuta ta opesa bango bakombo po epesanga kanda do naboyi kopesa kombo naoluka tel oluke po anini sikoyo na mutuna kasi lokola ye na ndeko na ye batekaka mwana wana abakasi lokola bato nyonso baza malhonnête lokola bango oluke mpona nini abi te na oluka ye après sikoyo tellement azalaki deya na bakanda deya ndenge oka lisolo wana bitumbe bandi babundisi abengi ndeko na ye wana ya mwasi babundisi mama ya garçon wana mosusu place garçon wana kenda mola garçon kenda obeta lisolo babundisi eti bakati ekota. Après bato ya quartier bamoni bongo lokola tozaka mélanger na basite africain balinga na bango bitumba te babengi police ntango eye ememi bango nyonso kuna nalinga ye na signale eloko oyo place epesanga kanda nde yango oyo toboyi te tozose protéger entre communauté mais babomba mabe te babomba mabe te bakongolo bazalaki wana lokola toloba lingala biso nyonso comme on parle tous lingala te langue ya mboka bakamoufle lisolo babondeli mama ya garçon yaki kobundisa mama na mosusu atekaki mwana babondeli ye abimisa lede mama te abomba bango no eza lisolo ya communauté. Mais il y a une vie qui est sacrifiée, il y a une vie qui est détruite, il y a une âme qui ça a un traumatisme, hein? Des traumatismes là l'enfant là va rester avec toute sa vie. Au cas contraire msupe akolinga li soupe basité. Comme il faut Nzambe vraiment intervenir lokola Nzambe ya ba innocent à intervenir na kawana ya ba innocent bana baza ba innocent. Il est innocent ce garçon là. Ba protéger ba camoufler ba bibisi ka pakistanais wana ndi auteur à makambo ba on se ba remarquer ngo ka lelo mwana nda avoué. Non. Maman, mabe eza mabe. Communauté ou non mabe eza mabe. Communauté ou non mabe eza mabe parce que ba maman lokola ba camoufler bango bongo. Muko msu ba osala ngo lisusu. Faut ba za la pini. Bazalaki na bane falaki bazala na ba conscience na mito bango ke ndenge to osala mwana muninga ba biso pe to boti mais ba couvrir yango place epesa nga kanda yango ba couvrir bango pona nini. Babimisi pakistanais wana anié tout en bloc. Anié tout en bloc. Mais awa médecine eza évolué makasi. Bazui ka ba empreinte na eti. Ba memi mwana na hôpital. Batala mwana na sima boye. Okoko mona nyonso ya kati ya mwana ba intesté donc mwana donc be gratinir. Batofina. Makila. Efongwa donc mwana donc kuna donc a baby. Et puis ba sali test ADN ya pakistanais wana ebimi match. Lokola bazaki neka na ba prison mike to benga lokola ba souci ate ba ke kotia na prison ya Sun City. Prison moko donc eza vraiment prison mabe awa ba tie kuna. Mais les mamans là sont restées impunies puisque communauté lobito protégée. Ça m'énerve. De ce côté-là, en tout cas, je suis nerveuse. Communauté lobito protégée. Tobatela. Etika na communauté na biso. Tomite kamate. Des Pakistanais wana bakangiye. Shop na ye bakangi. Et l'enfant maintenant, elle est entre les bonnes mains. Bazo soigner. Babotolier pe papa wana. Azo kende na social. Dans le monde lelo les parents, vous ne pouvez plus faire confiance. Monde des baby. Je suis contre les divorces. Maman, vous discutez avec votre mari, tu veux partir. Soka to okende moni ke vino eza en danger ki mobala okoma yo. Soit tabano ke na ba. Moni biso ba mama tozaka na ba feelings.
likambo ekozala boye mama si a remarqué ngo nzambe asala biso na basens ebele koleka mibale koza likambo ekozala ndako boye mwasi asa remarqué na ye eloko ezala ngo boye mobali aza na mwa kidiba. Si la maman du garçon était là, balingi batekela ye mwana te, balingi batekela ye mwana te. Et du côté de papa bokoza pe bodivorce mwasi atikeli o bana pardon bapapa bobokolaka mpe bana bien tala mwana oyo aza sacrifié eloko etindi ngai na ya koloba lisolo tongo boye eza kaka ke baparent mokili eza ya kobeba mokili eza ya kobeba mpe elobi soyez prudent comme le serpent, humble comme la colonne. Nous devons être prudents maintenant. Le monde est vraiment ya kobeba. Par comme kobebisa bana na biso. Masolo eza ebele eza similaire. Eza ebele. Ndenge naza boye, naza na ba masolo ebele na téléphone nanga bat bazo tinda, mais nazo sélectionner na robeta ni na rotika ni lisolo na beti yango po ça touche la vie d'un innocent. Les enfants ne demandent pas de venir, ne nous demandent pas parents de le faire venir au monde. Mais quand au boti bango, il faut savoir prendre soin d'eux. Il faut savoir les protéger. Les enfants, ça se protège. Il faut protéger nos enfants, nos progénitures. Mbongo tokenda koluka ngo pona bango. Je ne pense pas que so oza ndenge banda koluka mbongo yo moko. Eza ndenge oluka mbongo lelo tango bali tango boti. Alors mbongo oluka ça ne sert à quoi ba bébé c'est la ko bana parce que zo kende koluka mbongo. Boutique PM, Presse Mode, la fille de grâce, Bamboto ne si koza kuna. Dengo luka mbongo no pona bana na yo bongo, il faut protéger tes enfants. Il faut protéger tes enfants. Je pense lelo na lobby vraiment. Na lobby pe na suki awa. Na robaxelo côté. Il faut savoir assumer nos choix. Mabe ba couvra ngote. Mabeba couvre kangote. Je condamne cet acte-là de protéger soi-disant notre communauté. Parce que même à ta minde na mindele ba papa, ceux qui ata minde na mindele ba obunda les lois, ba kamala ba mindele ba benga police parce qu'il y a la vie de quelqu'un est en danger. Papa moi na baza ba criminel. Li solo e bimi ndenge ni ne bimi po maman na o bakata ki epota aleka ki na ndeko moko na télévision pour appeler sa version de fait na e. Ale maman wana o babundi saki muninga o bakata ki yepa leki yo kande yo ba protéger yo nanu kuto mais ozoya koleka lobi ki mwana wana asi abeba kala aza moyibi ayibaka ba téléphone ayibaka ba biloko na bango na nzungu. It doesn't matter what mwana koza moyibi akoyiba biloko na nzungu mais ao mérité te bino boteka ye na pakistanais a mérité ngo te akoyiba po aza na nzala oui mutu kiso yiba ye mutu aza na nzala engelo bateke amiteka nzoto mwana na yebi aza innocent yebi teke bateka kasima po bino nde bozao ke noza bafufu bongbolisa bana na bino balia donc vraiment kanda makasi cela ne pesinga kanda. En tout cas tokutani prochainement, on va se retrouver prochainement avec une nouvelle histoire dans une nouvelle émission. Mais pour l'instant, beaucoup de bisous, je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo, aimez, commentez, que cette histoire arrive très loin, que ça interpelle un papa, une maman, ça interpelle des jeunes filles, des jeunes garçons, que ça nous interpelle vraiment, que nous sommes dans un monde où le monde est détruit. En tout cas, on se retrouve prochainement. Bisous, bisous et bye!